Même eloko vraiment o nasengaka na basi mabala moni mobali nyonso. Bible dit qui peut trouver un homme fidèle azate, un homme intègre azate. Parce que tant ozana mobali na yo, il faut que bombaye na kati ya prière. Pour nangambo ya moi si moi ça trop pas mobali nangamba mobali pas trop pas moi si plutôt. Tala ngai malgré que nani ya papi asala babiloko wana, mais soto qui na justice devant juge, to banana pas dit ça, mais pour premier instituteur ya mariage c'est Dieu, et ça institution divine. Le mariage c'est une institution divine. Si ko tango nzambe ayebisaki batuke multipliez-vous, remplissez la terre. Avant tango Ève Adam eratika kiye abimika mwa minute muke serpent eko séduire. Oui, Adam c'est la femme que tu m'as donnée. Yende apesinga fruit sur 12 camarades de bimina 10. Wana mbali bona ba camarades wana somba ko mama malade. Somba ko ba camarades wana moko la mama malade. Azo sidate. Papa na bango fali balobi ki akipa bango te. Est-ce que internet n'est pas yo pesa biso rapport? Nde biso to kipe bango. Nde ba pesi rapport na internet ki papa ki para biso te. Nganga mo la salaka. Tantôt plutôt boye na boye maman nanaza boye. Biso siko to pesi bango solutionner. To pe bango façon d'ailleurs au sambu sa papa. Oui, a manqué papa le respect. Isaki News Télévision. L'homme simple, José Young. Pakistan ma bien, bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosolam, yeah, Sosolam, Salut chers fidèles internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend à Air Bolanda. Émission Nabiso na Kata Inews TV. Merci pour la confiance et pour la fidélité. Bozo continue toujours copier Sabiso en retour de Naya Kaka Kolobanabino. Bah merci, Bambote parce que Nazana o Europé Sabino te sans bino mawa. Donc avec vous naza o naza lelo vraiment merci na yo sponsor nanga Maman Rose la patronne, merci na batutu Bolanda biso vraiment de partout. Ceux qui nazali lelo et sika o na fan o kande bomo na c'est que toza et pas Miss Lolo Maya Mukamba Mama Poutine et le monde est au la masolo ya actualité belé pour ceux qui toza so actualité ya tete royate. Donc so toi des vabino c'est que ezali na pesi déjà Miss Lolo Mbote. Bonjour Julia Mandala. Julia Mandala, moi c'est Taï. Na pesi Mbote belé, na pesi Mbote na vie nga José Young l'homme simple, babi Isaki News ende makambo. Mbote belé na plati luka ou malgré zo déranger mon limonanga, na pesi Mbote belé. Mbote belé na vie nga Clo Manzambi de Bundes. Ma maman chérie garde qui dinda, maman prophétesse, maman pasteur, na pesi Mbote belé là où tu es maman. Je t'aime beaucoup, Gloria, Salem, Adonai et ma petite sœur encore. Je vous aime énormément. Na pesi Mbote belé. Gros bisous à toi, Kongolo Moujanai. Mbote belé na vie nga Enoch Lankoso sénateur à vie. Master nga ma tondo linda bilele. Na pesi Mbote maman Mifi Kabelo. Mère, taka geste baboko. Mère nanga. Maman Mifi Kabelo. Mona na yoka na posa nga bien. Na pesi Mbote. Mbote na yana ngai ya mami longo macha mumenu. Motema papa Jean-Claude Bibango na Londres. Na pesi no Mbote belé. Mama kapi nga la source officielle. Motema ya papa Alain Makambu. Na pesi no Mbote belé meilleur couple ya kati Hollande wana vraiment bazaba exemplaire. Na pesi no Mbote belé. Mbote na ngai pa ya Master nanga Sylvie Marinunga na Paris toujours Sogi Ngebas na pesi no Mbote belé. Merci na babonné na biso nyonso ya Isaki News E-News Télévision. Bo s'abonner massivement. Ba les abakouk nyonso ya monde entier. Na pesi no Mbote belé. Ba on so bo soutenir sila na pesi no Mbote belé. Merci. Merci à Lolo de nous. Lolo tout mais qu'un peu qu'on finit on a les Cambodgiens infidélité. Ozo s'est passé entre biso na biso ba star, ba artiste, comédien, ba musicien, ozo les can internet skola la kulamuka.
tomoni infidélité koti makasi na ngambo ya président ça ida to lobela ki yango infidélité to ke na ngambo ya papi mboma infidélité toujours na ebité za din to memara ba vie privée na biso toujours na réseaux sociaux to ndeni mutu oyo aza déjà personne publique vie na ye ezalaka surveiller même ba président de la république balandela ba vie na bango. Alors tango biso to ba personne publique faut to ba ndenge otambola ko ba ndenge ya kozala vraiment dans la société pour ne pas vie na yo ezala étalé ozomona mutu tout ana ba passer na ye ba passer na biso et aka ko rattraper biso plus tard. Omoni couple papi mboma soki lelo infidélité koti, moi je dirais ceci que eza karma, le karma existe parce que papi mboma pe abane ko bimana basi ya baninga. Donc abimana mwasi ya muninga na ye Evi Kikuli. Donc ah bon, lelo comment mbali ya Karine. Abimana mwasi ya Evi. Oh moi so bomona ba film wana montre-moi ba osala vidéo wana et tolomo wana ya papi wana. Moi c'est Evi. Donc karma existe à part wana abimara même na cousine ya mwasi na ye alongoli sa ezemi abimana ba camarade ya basi na ye ya mwasi na ye donc ba camarade ya mwasi na ye wana babi vraiment moi wana elle a beaucoup supporté mais moi je sais que je vois mal et là on a mon amabe ezaka ke au moni tango za femme mariée na Bible balobi tant balobara pour le meilleur et pour le pire devant juge devant pasteur tant balobara le meilleur et le pire tu dois supporter même pendant le pire ezaka teke o mobali nanga beli tout ça non ba pire pe yango ba dire moment o rappeler que non mobali azo mono lokwa azo monoté o comme lokwa eloko moko boye sous son zier donc a sala oyo ya ko sala po yo kaka ozala humilié même eloko vraiment o nasengaka na basi mabala moni mobali nyonso Bible biso qui peut trouver un homme fidèle azate un homme intègre azate parce que tant ozala mobali na yo il faut que bombaye na kati ya prière ozomona faut zala mwasa mabondeli na nzela nzambe bomba mobali nanga bomai misu da basi nyonso tu ya misala mabe po ezana mwasi mususu azam sama be akana aka mobali na même na ba quartier to fandaka même na ba quartier to fandaka o mo ngapa ni na zabu nga vio mkono ozwaye en tout cas moi ça bossa na moi na ndako ozo comprendre tala kolinga mbala moto ezaka bien kolinga mbala moto ezaka bien mais tant mobala na koma na ba difficulté moko to abeli to nini ba na ozong c'est pas moi na liboso ba ka otike tant mbali no yeyo pas comme déjà moribond. Si comme moi c'est papi, et là on a salani. Fallait la femme forte dans la prière. Nzambe a changé rabatu mitema. Aïe saba na Israël, na olongo la bino mitema ya musuni, ya libanga na otcha bino mitema musuni. Pour ba benga ba na Israël peuple au coured. Bato ba banda oyokate malgré 613 commandements. O nzamba pesa ibango. Mais ba banda ki ko yokate. Nyoso nzamba ndo ebisaba. Talaka bato penya ba mona miracle nzambe. Mais ba fandi jour moko kaka ba nzamba kiteli bango mante ba bien Moïse ndenge sa bo falo tika biso na Egypte to lia so ba kokombo na biso to lia na biso misuni na biso nzamba bimisala batu bakai toka ndengo lingi malgré cela bandima nzambe te bala Israël ba viva miracle nzambe boye penza ko kabola main rouge po ba katsara ba kenovana na désert yango mona basala 40 ans dans le désert. À part 40 ans, donc bana Israël ba oumela na désert. Malgré cela, ba chaussure na bango etikala jamais ko koma isé, bilama na bango jamais etikala koma en lambeau. Pour vous dire quoi, Dieu est fidèle. Alors ceux qui yo moni ke mobali na yo, azo ko satisfaire yo te. O moni ke mobali akomo mona lokole loko mobo ezanga tina. Na place OK ne ko tromper. C'est mieux ya koyeb sa mbali ke non na supporter les soutiens na mon loko là ça ne va pas. Oui mais loko ils ont manqué bateau hein et ça dialogue na bolingo ezate sûr que ba solate ya na lobino ke ba couple lelo ya ba jeune bazo bala kaka malgré bango mobala zo bala yo sanga mnesi mwana 25 ans so ba bala na mwana 22 ans hein. So ba na mona 22 ans. Yebsanga mariage wana. Est-ce que baza mûr? Ba te belé baza maturité.
babali kakate kama nanga babala kina kina libala libala les arabia akepe asanini abali maintenant nous baza assise dans le mariage dans le makolona bango na infandité. Il y a que 3 choses pour réussir na katia bolingo. Eza dialogue, eza pardon et puis eza bolingo, amour. Oko réussir. Mais ce qui 3 choses wana na katia loko wana loko moko ezangi c'est que bolingo pe ezate. Ce qui le pardon na katia biloko wana misato ezate, il y a pas l'amour. Ce qui dialogue na katia biloko wana misato ezate, il y a pas l'amour. Ba jeune ya lelo ba bala ka tika to bala. Baswaka tenter revendre yo kasi soko okay na moi siti au community na quartier 4 ndo lobi ke olinga osali nino te na kati ote miss entre ya papi na moi si na mami lola bango mi bayina aza na faute pour na ngambo ya moi si moi ça trompe pas mobile na ngambo mobile pas trompe pas moi si plutôt tala ngai malgré que nani ya papi asala babiloko wana. Mais surtout qui est la justice devant juge, hein? To banana pas nzambe po. Premier instituteur ya mariage c'est Dieu, hein? Et ça institution divine, le mariage, c'est une institution divine. Si ko tango nzambe ayebisa ki batuke, multipliez-vous, remplissez la terre. Avant tango Ève, Adam eratika kiye, abimika moi minute muke. Serpent est pour séduire. Oui, Ada c'est la femme que tu m'as donnée. Yende, apesinga fruit. À partir de wana, nzamba tikela mutu libre cours ya kopona mwasi oyo lingi. Ozolandanga. Mobali yo moko sala choix na yo pona mwasi na yo. O memaye devant Dieu, batala so eza volonté nzambe. Pour nzambe tanga pesaka Adam mwasi. Moi, ça a qui trompé, mon bal lobby, c'est la femme à Kizaki Nzambi. Si comme mani et l'eau comme l'âme, oh yalinga sala. Pour attirer la libre, alinga senga divorce. Pourtant, au monde déjà, mon bal abimina ba camarade na yo. Et l'eau qu'on a yali bosso nanu, avant mariage na bango. Abima na cousine na eba longo sa izemi. Lobilo yo lo baba preveza. Na lobby nani Julia. Oyebi soki muta loba. Faut tika kaya loba asisa ite so loba kiango na lobi bien na tika loba likambute ke abima na cousine alongoli sa cousine na ezemi ya mani tango etolomo na ye ebima kina na mwasi ya muninga elinga yesa ndeni tanga mona déjà bonga bi place na linga na tsa likolo eza place mabe malgré zemi na bota mwana nga na kolisa mwana nga moko pona omona déjà eloko yo mabezali oyebi ka bota mwana prématuré botali chombe tango etolo mo ebima leki na papa leki ya bamani abeleli mama na bango osawa alaksi mama lobi to loba te po mani azana zemi leki na ya uti cour papa ya mani ya otala ya papi piao mani asenya mwana kutalinga kufa mwana mali chombe une semaine après mobala ye kozwaye baki kosomba alliance à mariage ngai déjà mobali so bimina ndeko nanga omoi mobali so bimina ndeko nanga to sila na biso tosila na biso pona monyo déjà za mobali moko okoko bima pe na banonga na boti hein basala mariage moi sina masque ya zemi basala mariage non yaya ngai libala bon na ofanda te ofandi na libala sikoyo mobali ya yesu ko mana ba camarade na yo sur 12 camarades bimina 10 wana mbali bona ba camarade wana somba ko na bangwa maladi somba ko ba camarade wana moko la bangwa maladi azo sidate. Mais koyoka mama leki ya ba mani lola alobi ke no bazana bango bien papi mbo mana mani bazana bango kitoko problème ezana ngote to ebite mama na aza payer pour loba bongo est-ce que aza mama na bango aza lokuta mama na basombi yaya oyebi ezala batu mususu na vie basomba bango pona mbongo jida teka yesu pona mbongo ti mama na jida
Autant na ba commentaire ebele ba commenter non aza mama leki na été. Aza lokuta ba futi mbongo. Maman biso oh eleki na réseaux sociaux oh. Tala. Il y a pas le fumer sans le feu. Libanga ningana pa maye ningana pa mate sans ke ba boire libanga. Oroli nguba na sama me poso e mata. O mama mo e nguba balie na sama i poso nde mati. Sur 100% makambo 80% que vous appelez vrai. Comprendre? Maman, tambola na obanga nzambe mama. Tambola pe na obanga nzambe mama. O ape na bana na yo so basali bana no mama basali mani yo se pe na ngoti. Problème a mani fala senga ka divorce pour atikala na bien na Joël. Toye li soubo Joël a sabala pe pire petit na ye. Mais oui que non franchement. Les mondes part en couille. C'est ça. Les mondes part en couille. Joël nae. Mais Joël pas na mwasi nae. Na lobby omoni mbani. Nzamba linga pambole na mobali mo alinga nzima te. Obi mwasi azaka fidèle. Babi na suka longo olata motole ya nkembo. Obi batu lelo, batu ba comprendre te que Bible eza réel pe batu ba ondima te. Babi batu mi bale ba olala mbetu moko okene moko otikala. Batu mi bale ba otutala liboka boy moko apumwe moko atikali. Ce sont des choses que biso batu foto fandaka to banga nzambe. Mais batu ba banga lisu nzambe te. Loko batu ba banga lisu nzambe te. Nzamba frappé batu. Vraiment lolo batu ba banga nzambe kande mislola lobi sino te mkamata nzambe ya mabe toki siko na dossier ya Kenaya. Frère na biso hein? Frère na biso na église. Ba frère oka baza ba frère rebelle alinga komi mona boy na boy. Tala, sera l'église na sona ba tongi te, ezaki na ba toko, ba tsena ba nini ba tol. Nzamba longola na kati intercession buaka epenya piou. Nzamba là à colère, riche à bonté, miséricordieux. Asala déjà alliance à baki obomasu mokili na maite na motote. Mais biso batuto e ba kobanga nzambe. Mokili lelo Levi mtesimbi mokili. Lévitique 18 22 nde simbi mokili lelo. Mais bato ba osala ngo. Il y aura un jour ba ozo fimbo nzambe. Soki nzamba boma mboka mobimba Sodome na Gomorre. Abomi mboka Noé. Bongo biso po nzamba boma mokilo. Elobnyela po yemo mtakela ngo. Lelo montezanga ya lolo de nous to ebi ki oza mama. Lelo to moni Kenaya ipo pasali sortie médiatique na ye ya koloba ete keno fali akipara bango te. Fali akipara bango tantôt plus tôt. Sora lingi apesi alingi ta fandi a vivre na mbongo na emoko asala ka voyager nyonso na oya yemoko yo siko tanke mama ba dire à moi na okoloba nini na oya biseka na vie il faut to respecter ba parents po bango nde ba nzamba se soki kutu Bible salela ngo chapitre mobimba Ephésiens 6 enfants obéissez à vos parents selon les écritures natanga ngono. Malamu so tangi po yokan. Keina oyoka te. Fona tangila yango kutangila. Je lis au nom de Jésus-Christ. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Nade, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux, na toi, et que tu vives longtemps sur la terre. Awa, na 4, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, Ephésiens oyo na 6 oyo. Ezakaka bapesi conseil, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Ozomona, babi père, n'irritez pas. Hein? Mais si koyo, pesa moi na conseil, instruire. Lokola keina, papa la bango fali, balobi ki pa bango ti. Est-ce que Internet n'est pas yo pesa biso rapport?
nde biso t'occupé bango nde bapesi rapport na internet ke papa qui para biso te nganga mona salaka tanto plutôt boye na boye mama nanaza boye biso siko topesi bango solution nini la façon d'ailleurs au sambu sa papa oui a manqué papa na respect a honoré été ba honorera papa ba honoraka papa ba obéissaka na papa mwana soko zo respecter ba parents na yo te oza mwana moko okoza na vie mulai te mwana libungi mwana libebi ozo comprendre yaya keina papa na bino soka kipaka yo te oza na numéro na ya téléphone composé benga bozala tata mwasi na bino aleka na rabando oswana na mama na bino atina benga tantine tina benga nani bolinga te famille fanda balobela bino mabe bano balakisa misapi ezaka malamu te c'est ça on a message à Keina na Keliani soki na yeba taba komba on tepe ndenge ebeli fali pupa est-ce que vous êtes sûr que akipara bana te ndenge mwana lobi wana na ndenge na yebeli fali pupa te nga na yebi fali pupa te na yebi fali pupa musicien na vana na ete na vivant na ete na yebi caractère fali te donc loba nga te ke na ndenge yebeli omoni so lobi nga ke na ndenge yebeli fali pupa c'est que na zapenya na yebi mamba fali to mona ga na musicien na mbongo omona mutu na ya piye wana te to mona so tali eboy oloba ombali kitoko oluli po bité mbalo vraiment soka balaki te fala bana tanga oso comprendre mais comportement na yende na ndako ndeza ko lakisa mais ngana oloba kaka na kaya bana wana nde ba manquer papa la bango respect ngana o permettre ngote ponga pe na bana na linga kute mwana nga manquer respect papa na yo asalo mabe te aotika la papa ba remplacer papa te ba remplacer papa te bane to mona ya Davina Gola suka kiti na lobi na yo Davina Gola complot complice ya mama na ye mutazaki complice na ye mama na ye muta poussa ki ba kangisa fere ba mama o ba boko la bana na bango na poto en tout cas bo excusez nga no finga binote ba mama na biso ya ba star ya basi na biso ba star o ba boko la bana na poto bozo ata ya osola na bana bazo kende mabe ba okende mabe wasi faire gola nenge Davina kangisa ye tashwana etilie mtakangisa ye Davina te na kangisa ye mtakangisa ke mwana mususu wana na ni kombo échappé mwana ne wana mususu wana Davina sambusa wasi ke faire gola bosa na mambana ni basala ye te ya bosa na te abosa na te yaya biso papa so ndoko mapaya na agenda na kabela papa biso jour bona oyeba jour à Noël na yele 20 ya ndo linga mingi ba 20 na kabela ina mbongo akenda penya komia kuna naza kuna agenda ngo naza na ngokutu na parti akoma ke ma fille muilambwe apesinga autant papa na biso ba akom eza na agenda nga kutu nazuta papa kufaki babiloko ngam nazwaka donc il faut to sepelisa ka mitema ba parents bango na poto bafutaka bango bana bafutaka bango bambongo ba mama mbakanga basala makelemba po basoma mapangu ana Kishasa siko tangalo bake na bita ngamo na salaka osali na mbongo nini mayele wa François zolo maka et puis na osenge pardon yaya pardon ko finga na français s'il vous plaît Keina pardon yaya tu parles bien na bona ngai na ko loba français ali bungi ya ko lobela français te finga na lingala. Oh, tantine là. Message à Kiene comme j'espère au Kango. Miss Lolo, aux trop internet. Tout le monde y a un message moi ils circulé dans quatre réseaux sociaux et avis des recherches. Bon Luka, pasteur Nabiso, prophète de la nation de Niles. Na ebité asala ndeti nini? Bakanga ya finga kofi. Abi kofi abimana mama na bakanga ye. Kofi abimana mama na ye moko. Na lobi na yo wana ngam na loba ite abenga kofi na bukondo nozo bakanga ye kaka bakanga poto pema ngape bat balobana ngabongo yo mbislo yo mukoba ko kango to sepela bat bakana ngape yo bo souhaiter bakanga prophète ngale mna tinele ya vie de recherche mo ngala sala ya magistrature ngala kenda campus ngoba ko campus anga kuna yebi tant ozo ya na internet ozo ko loba biloko moko bo tant que serviteur de Dieu. Aux en a réténité. Bible, je sais, avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Yo tournera la langue na yote, oara olobaka, buzo papa yo kayo lobaki.
Parce que yo le belo bobo et perquité bakanga e. Bakanga na bango e. Na tour na pe bakanga na bango yo. Nga na lobi neti nini o bakangilanga. Oh loba. Na blasphémé to na tuki mutu. To comme va na souki émission na biso quelques dédicaces na ba to balandi biso. Na pesi batu nyonso o balandi biso mbote. Oh. Au bois qui m'a guerre te, au bois qui Congo Mujanda était, au bois qui y a Didi Manina te. Yo bois qui bango déjà. Ngai na pesi batu nyonso o balandi biso mbote. Au bois bango boy te ba solide toni. Ba te ngako na kipana ngate mutaka kabela ngate na bois kaka mena lobi boy. Na pesi batu tout o balandi biso mbote. Na ba oya yo pe bazwa ya masuwa. Mama Elimbizi na pesi bambote belé, mama Yvette Pemba na pesi bambote belé, ma maman chérie Garda Kidinda na pesi bambote belé, na pesi bambote belé na mon vieux Cloclo Manzambi de Bundes, ya mami Longo macha mumenu motema papa Jean-Claude Mibango na pesi mbote, ya Didi Mani na komolo ndenge mwana akangango, na pesi mbote ya gros bisous à toi Kongolo Mujanai, ya Didi Manina. Ya wana ya na ngaza na Belgique. Gros bisous à toi, Kongolo Mujanai. Na pesi master ngai, Karine Lifela bambote belé, Matondo Linda Bilele na pesi mbote belé, Clark Nzunzu, homogène na pesi bambote belé, Chloé Mafuta, na pesi bambote belé, Chloé Mafuta te homogène, babi c'est lundi, ça va barder, hein? Ça va yinda quoi. Le 26 Miss Lolo la katsa kunga penyo kake. Chance nanga ya bomwana esilelinga kaka boye likolo yako patiente fidélité bomanga zelaka kaka yo nana saka batu boye Cindy Leker a un concert le 8 mars na terrain municipal ya Masina. Veut dire bomona ki ngana Landry Olomide porte-parole ya Kofi Mopao le grand maître le double de mer le Dobolo King plus madame Sibolo ngayo donc na yebi sibino ke concert le 8 mars tout le monde invité ba mama tout boya na ise batuke na ambassadrice Masina ya changu boboya ndima Cindy le kia confirmer nga tolo basuni pole utafika kozape mena mama Garda nzamba zo tombola seko tombola nasi tena la bisi sibolo bat boseka si on a ngi pe na tuna kombo échanger comme iso sibolo l'axis cerveau donc bato batanga mingi so bakoti na dictionnaire to ba beta na Google po mikolo comme Google bon comprendre que ebimsela binongo ba vérifier kombo wana prof na biso ya mathématique à 4e jour aloba ngo biso salmo mbeganga metanga bimisela biso ngo to fanda nie et l'axis cerveau na sûr que papa bossé atanga makasi na campus a otala on la Google a yesa bino ki mamona loba madame Sibolo eza papa bossé atanga pardon atanga apesa biso réponse parce que Sibolo vraiment yo ndo zo ngomoni siko mundele tanga créer ki mo wana a créer qu'on a senso bino bo raisonner te eza cerveau eza kabosh Maman, to noté. Merci beaucoup, maman Poutine, Maya Moukamba. To bandagi bien, to souki bien, vraiment merci. Merci na abonné tout balandi biso vraiment de partout. Merci na bayanga, obolandaranga, ba commentaire na bino esalanga vraiment bien. Et puis ça nga lisu makasi. Ya koya liboso na bino pour na ko présenter mission et puis pour na ko samsa na vraiment kitoko. Merci na la patrona, merci na papa José Yung pour na considération. Derrière la caméra to la kina Placide Luka oyenda salinga na zala vraiment réussi 565 na banda kuna bino. Tokutani à la prochaine, bye.